Bienvenue na émission na bino face à la parole eza yanga ya bino Mama Pasindola on a présentaka émission na bino ya face à la parole na mboka na biso ya Angleterre. Yango ya lelo o eza deuxième partie na biso. Première partie na ebisa kibino ke tozalaki na réunion pe pona koyeba biloko oyo papa na biso apôtre Destiné Claude oyo awutaki nango na mboka Paris koyana nango na mboka na Londres pona kokende bisika ya bandeko na biso oyo tosungaka na bamboka Congo na baboma partout bisika bazali. Na yango na lobaki na bino ete tokokende ti bisika oyo biloko wana eza po bomona ke babiloko oyo bino bopesaki oyo bino bosungaki pona bandeko na biso pe papa na biso ayaki nango po ekende na mboka Kisasa. Na yango avana kota na place oyo biloko ezali nazo bengela bino papa na biso Destiné Claude tuna yepe o ezaka mwa mituna po bino bandeko bo confirmer ke atuka akomisi musala na bino oyo bino botindaki. Bonjour papa apôtre Destiné Claude. Bonjour maman journaliste Mama na biso Pasindola. Papa tolingi ete oyebisa bandeko a Paris na musala oyo bango baponyaki pe ya kotinda yo oyo yo oye kokokisa na mboka na biso ya Londres. Yango na lingaki na tuna bisika oyo tozali tozo pose o ba question oye kosala nini awa na mboka Londres. Mama Pasi nzamba pambola yo déplacement nanga na Londres biso tobenga yango ezali bongo tobenga ngo ezali bongo ba sacrifice o tozo sala pour na kosunga bikelam na bana nzambe selon la recommandation de la parole. Tozo sala ba sacrifice oyo voire même que natiki musala na koyo kosala na semaine oyo mercredi na vendredi pour jeudi zaki ferré na France mais na se sacrifier quand même kolonga na France quoi na Angleterre comme on a bino esika bo fungoli pe botiki esika toza biloko bandeko na biso nyonso ya France bapesaki po esunga bana bitike. Yango la raison pour laquelle nebisaki nzambe na ko se sacrifier pour tobenga ngo mingi za ba offrande ya sacrifice parce que lui-même Jésus il s'est sacrifié pour nous et nzambe tokomona ka lisusu teti moko ye moko akoya tozomona nzambe à travers bikela munae. Yango neza na bato ebele bazolela na bamboka ebele na Haïti na Afrique na ba pays beleza na bato ebele bazolela voire même bato bazangi même chemise ya kolata eza na bato mama na ngai bazangi même lipapa na biso ana poto tozobwaka biloko wana lokwa toza otobengi famille ami bale na bonzambe kati na Yesu Masia babilamba na bino bandeko na biso ya France o bapesaki na o ya bino ya Angleterre nde toyebaki kozwa yango nyonso ezalaki na cave na ngai na box na ngande na yebi komemango awa. Pour maman na biso vice-président présidente maman nene atiki espace na conteneur maman abi mbalo nazoke na Congo mais natika espace pour biloko nyonso boza nango ya ekende kosunga ba handicapé ba orphelin na ba veuve. La raison pour laquelle na awa na Angleterre pour na kosala musala na pe kokuta na bino bandeko na biso ba Angleterre. Merci ngo ya minga na émission na yo. Merci papa. Na yango bandeko tozo wana bolandi eza fondateur ya groupe oyo o nzambe alobelaki o nzambe ataki posa wana na kati ya mutema pe akokaki ko partager yango na bandeko nyonso o baza pembeni na ye. Yangwana tozo kota na ndaku ya mama na biso nene oyaza mama présidente na Angleterre awa vice-présidente na Angleterre awa unakati ya famille oyo ya Christ est roi Christ est vivante po oyo alingi akende na mboka Kisasa yango azalaki na posa pe azwa biloko oyo tomemaka pona kosunga bandeko na biso yangwana tobandi kokota kolakisa bandeko na biso a Paris ke biloko na bino oyo bino botindaki papa na biso aye nango vraiment na mboka ya Londres et puis pe mama na biso nene akozwa yango kokende nango na mboka Kisasa wana nazokota na ndaku ya mama na biso nene pona kotala biloko oyo eyaki pona kokende na mboka na biso ya Congo pona kokende na mboka na biso ya Congo yangwana boye tobandi kopusana koluka mama présidente mama nene mama nene mbote Mama nene toye lelo na ndaku na yo kolakisa bandeko na biso ya Paris
pe bandeko na biso oyo contribuaki pona musala na biso oyo batindaki papa na biso apôtre Destiné Claude koya na mboka ya Londres oyo pona kosala sacrifice oyo kolongwa mboka Paris koya na mboka Londres kotika biloko oyo ezokende pona lisungi ya bandeko na biso na mboka Congo. Yango tolingi toyeba biloko nini oyo papa na biso ayaki nango peto mona peto lakisa bandeko na biso ke eloko oyo batindaki biloko na bango papa na biso ayebaki na kokomisa ngo pe ayebaki na kokoma maboko na yo mama vice président ya Londres oyo ozokende na mboka Kisasa. Na pamboli Nzambe pona question na yo. En tout cas biloko yaki papa yaki na biloko pona ko aider bandeko na biso na mboka Congo. Et puis na boma biloko ango totie awa to luka van ememango place po mata na conteneur. En tout cas biloko nyonso bandeko nyonso tu baza na mboka France o bazwaki likanispe compassion na ko aider bandeko na biso poto latisa bango biloko nyonso apôtre yaki nango yango yo bozomona awa totia ngo apo ekende. En tout cas na pamboli Nzambe apambola bino esika o bobimisi et puis makanisio bozwi ya ko aider pour aider muntu seke ozana compassion ya wana merci mingi Nzambe pambola ezala mbala sukate to continuer lisusu ko soutenir musala o po ekende liboso Nzambe akozanga te kozongisa na ba poche to si ko bimisa yango kana ngai na loba. Merci mama Nene tomoni bandeko na biso bozomona o nyonso eza biloko oyo papa na biso autaki nango na mboka ya France ya o bino bandeko na biso bopesaki pote tosunga bandeko na biso o tosungaka yango biloko yango yo mama Nene akomemango na conteneur po na biloko yango déplacer ekende na mboka na biso ya Congo. Soki pe komi na mboka Congo avant mama Nene apesango na maboko ya ba responsable ya Congo bandeko na biso bokomona lisusu na bilili ke kolakisa bino ke biloko o bozo pesa ezokende pe ezosala misala nango oyo bino boza nango oyo biso na bino toza nango posa pona kosunga yango na groupe na famille oyo to vivre kana transparente yango tozoko annoncer lisusu na bandeko na biso oyo amonike azana biloko moko boye evanda nango na ndako to ba biloko to bwakaka awa me eloko oyo bwakaka wana okoki ko kabela ndeko na yo abombi nzoto na ye to atie na likolo na ye lobi Nzambe ko pambola yo na place ke okende ko bwaka eloko wana na bini ubie obwaka eloko wana ekende soki wapi yango ndenge bozomona bandeko na biso ya Paris balakisi bolingo na bango batindi pe biloko na bango pe papa na biso apôtre étant que responsable ya groupe oyo na bolingo na oyo azana yango na musala oyo Nzambe atakati na motema na ye asali sacrifice ya kolongwa mboka Paris koya na lelo na mboka Londres yango moni tosisi réunion na biso tolingaki tolakisa bino bandeko na biso a Paris bomona biloko oyo ekomia ape tolingaki to annoncer isusu message na biso kati na bana na Nzambe o balandaka biso na internet bisika nyonso tozali ndenge tolobaka kaka ke Nzambe amona na kaboete jamais Nzambe akoki kokita po apesa ndeko na yo elamba abomba nzoto na ye jamais Nzambe akoki kokita à travers yo ngai ne loko na biso o tokolongola tosungi ndeko na biso Nzambe akopambola yo akozongisela yo ya mingi pe yangwana oyo kaka lelo ke batu bazotelema kokumisa Nzambe batu bazotelema ko témoigner monene Nzambe nazalaki na pasi mutu akosunganga zate mena yebaki te mutu o asunganga azandeko nanga te mutu onakutana na ye apesanga lisungi azandeko nanga te ya yo koki kosunga kaka ndeko na yo te oyo pe wana azandeko na yo lolengo zoka pasi pona ndeko na yo yoka pe ekelamu na Nzambe
pasi wana oyo kaka yango tozo ko annoncer kaka ba message na biso na bandeko bisiko vandi liboso internet na yo nzambe o azo toucher yo nzambe oyo zo landa olanda ka be mission na biso to sala ka yango po teke to lakisa bino soki na ndengeni mais to yebisaka libota na bana na nzambe mais na 5 livres na yo 5 euros na yo 1 livre na yo eko fongola banzela minene na nzela na yo pona lisungi ndeko sunga lobi eko futamela yo ata efutameli yo te na bana na yo na bakoko na yo nzambe akotelema nzambe akobundela yo nzambe atikalaka na nyongo mutu te yango omoni lelo tozalaki awa to bandeko mosusu baza presse bakei biso o tozalaki na posa tolakisa bandeko na biso po tovivre na transparente yango tolingaki tolakisa biloko o papa na biso Claude aye nango po toyebi ke na kati na biloko oyo bana na biso bakozonga ba classe na Congo bana na biso wana bakozwa bilamba kolata bana na biso wana bakozwa lipapa kotia makolo nzambe akopambola bandeko na biso ebele na yango tosuki wana na émission na biso ya lelo topesi mbote na bandeko na biso ya France bisika ezali bino nazopesa mbote na ngape mingi pa ya mama Evelyne oyo apresentaka émission na biso ya face à la parole na Paris mama Evelyne sunga kaka po musalango ekoma partout ndenge tozaka posa nango ke bisika nyonso bana Christ roi Christ vivant baza tozaka na posa ya journaliste po to vivre kana vie ya transparente pe nazo pesa lisusu merci na bandeko na biso o nyonso ya Paris o nyonso bazo pesa ba courage na bango langa ke mama pasi continuer sala musala nzambe a pambola bino nazo pesa pe mbote mingi na bandeko na biso ya Paris, ya Boma, ya Kisasa, bana nyonso ya Christ roi, Christ vivante, bisika nyonso bozali, nzambe apambola bino, nzambe abakisela bino ya mingi, ba poshi na biso etonda kaka pona ko sunga musala oyo. Peto pesi mbote na papa na biso o nzambe alobelaki o nzambe ataki na kati na mutema na ye pona ko bimisa pe vision wana lelo oyo biso peto zwa yango to salela yango nzambe apambola apôtre Desne Claude nzambe abomba ye nzambe abakisa mayele bele likolo na mutu na ye to bosani te na ba mama na biso otasi na papa na biso mabanza bisika ezali bino nzambe amona bino toza wana toujours mukolo mususu boko mona pe ba mama Londres kolongwa mboka Londres koya kosala émission na mboka Londres tolingi bino mingi na mboka France tolingi bino mingi ba mama tolingi bino mingi ba papa bozala malamu wana tokutani na mbala sima bye bye.